bayara makele o blouson so nini o blouson so nini ba osala bati ba blouson banzokul ya banzele na moni bango ba blouson so ya ndeni ba osala bati ba blouson banzokul ya banzele na moni bango ba blouson so ya ndeni bana balala nzala Patim Bengani muto anzo ba so ikubu kuku so ikubu nani kubu yuyu na ibisi yo non pas parole so même masola ba bilamba na masola banzembo ba bandango na âge à 60 ans au moni am muto so ati blouson il fallait il a ta blouson ma blouson la tie bana balala nzala Patim Bengani na solo le babio ba griffe zoki sa yo pe ozoki te wana masolo ya banda es uyo pa yembi ba cicatrice te wana masolo ba masolo ba o movina modo ba bledar do solo ta no la mamoko tiga parce que on a bilamba te mais pied de Jésus on a pied de Jésus na chiché na boro no mona gonde non pas parole moi ma idoche na vie bana balala nzala Patim Bengani ba makambo belo lobi wana mais na okata moi bor moko ta muke zala kana yo fonzu kule mama na kosenga na bakimbangiste babondela papa kimbangu a révélé yo ke bana balala nzala Patim Bengani Zonga bien, votre émission de Naïb Sarabino Masolo Favelas de Muchachalados, souriante de caliente, kumeda de l'art babi, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout, mais chaud partout à l'élo, babi, andungu, richa, chucha, avec Patim Bengani, Banka Bilamba, babi, ici c'est Lyon. Paris appelle Lyon, Lyon appelle Paris, c'est à la musique, aux Rolanda, Didi Dipumba, Congo, France, aux Rolanda, tous en Ranger Smith, le monde. Nasi pour remarquer Tijeate parce que Patim Bengani, à se répandre, Nakacha Para, Bipa Paros Foya, Nana Masolo Roloba. Yon avec Tokutana Patim Bengani. Patim Bengani, Olumba Sola bien, n'évitez son caméra au quota. Basangoya nini mbote nanu mbote police de la presse na moni Ranger Smith il dit moto a filmé bakanza azawana do yepena donc à Paris ba caméraman ba na problème le monde est à lui le monde est à lui vraiment les lopa paroles na sepeli vraiment parce que yoza police à presse na moni musala na yo ozo sala ndenge ngobami parce que vraiment na bengi yo venant vite fait et puis au monani il dit ça appela musala na yo mais na yebisa bango tango bino bo sala ka ba répétition Patim Bengani banque ya bilamba a sala ba entraînement donc veut dire souffle ça n'a rien à voir dans ndenge mote oza Patim Bengani banque ya bilamba Patim Bengani ya mamoto Patim Bengani ici c'est Lyon to bagi betu ngula ba o samu ba okeba sa okebana ba okebana ya fioti bana balala nzala Patim Bengani na moni missiono bana balala nzala nabi oyena guerre blouson de ton lobi nga arresté to immédiato donc ezaki nde bana balala nzala nde oye kokanga non moni pas paroles ngana za Patim Bengani banki ya bilamba donc veut dire ba s'appelle tout ya mikie o ba ta ba blouson banzukul na mso ba ta ka lamba moko ngai na niveau na bango te parce que ngana zo na sap et puis na zo na port na 10 na studio na studio na sa album na la sap n'est pas à délinquance donc yango ne na yebe pas paroles na robanda ko no finga ba tuté parce que ngamo na lo ba la sap n'est pas à délinquance parce que son mo finga ba to baby et ça so bien te yo fingi ba to bite ko fingi ba to na masolo blouson bi bana balala ntala même oyebi ke masolo ya blouson na poto lelo eza ya kobeba et puis le bigo yena apport wana to mi solo mais surtout bi mingi Patim Bengani eza masolo ya forme et masolo kumvuata mais blouson oyo nango bana balala nzala bana balali pensala na si de moni wana ezaka slogan edi bana okomi bana nzala edi bana bafudi ntsatu la isi bana balala nzala donc il veut dire ngamona koti pa paroles olalisi bango nzala na biso ngamona koti pa paroles na gangia bana balala nzala ngai na bien mais yo oyebike yo zolo ba o bana balala nzala mais ba blouson le plus cher de yebi maki na début année masolo nde to bandaki blouson le plus cher ya kiawa bache ti lelo na sentir ka ke yo oye na bana balala nzala
c'est lui longtemps bondé na ebiso de yaki de na ebisa bango tango bino boko sara ba répétition Pati Mbengani banki ya bilamba a osala ba entraînement donc oyo bana bala na nzala moni par exemple dans le belo mo pa paroles bat bayara makele o blouson so nini o blouson so nini ba msuna mo bana ba mission na pola na ba journaliste fo ba journaliste ba fo ba chroniqueuse ba osala ba ba blouson ba nzokul ya ba nzele na moni bango ba blouson so ya nde nini mais o moni oyo moni yo zo ba blouson ba momi wana attends ya ba momi pona ni ba chango ba kacha na forme libaya ezana ba sina mabele pourquoi benga blouson ba momi blouson ezana wapi non au moni amsu mutumso ati blouson il fallait aller là ta blouson ma blouson est tié oh Patrick Meka zwanga bien oh le Patrick Meka non pas paroles que là ma solo ça perd moi Mikete avec beaucoup de respect que je vous dois vous voyez parce que vous avez un grand monsieur ma solo la presse en la diaspora ba sapero wa Mikemike ba saba vidéo na bango na ba communiquer za Mikemike on a ko calculer bango te mais na esi bango le mabango ebi anini bango balanda ba star américain ba saperte yango moni ke na baki Patrick Meka pour dernièrement pe bang mikoleleki au soini sa pe confrère na concert na biso Grace Mbizi na ba te bowela nini yaza journaliste yoza saper et ça nini okokaki bitumba te et puis comment critiquer Patrick Meka blouson ba momi non pas paroles ngakutu quoi l'équipe à Grace Mbizi ngakutu na calculer ba chroniqueuse moi Mikemike na zo calculer ba chroniqueuse moi Mikemike te na ba saper mo ba tarba blouson ba nzele au moins article me pays wa mdana kibeka neti gaga veut dire ala tiem susu t-shirt mo ba fila matungulu ça va émission na Mikemike pamba oza bana bala lanzala bon ce exercice à Kim Prince de Lausanne article biso na place Vendôme les blousons les plus chers donc cousus avec des pierres. Blousons les plus chers, on va préciser bien. Il y a tous les sapeurs à Bruxelles. Il y a tous les sapeurs à Londres, tous les sapeurs à Switzerland, tous les sapeurs à monde entier. Donc Batutu va le bela bilamba. Oh, il y a un blouson à Kachang, Bon wana olobani. Pas parole, je vous ndimiango quand même wana. Oh ya Kim ndimiango. Non, on a sapeur mota au tsanga chuma na episode ya pas parole. Au moni on a episode eza ba mushkino. Il tape place mail na ngwe bandi. Et place mail na ngwe suki ya ngwe bandi. Oza ba mushkino. Pati Mbengani na ba mushkino bana balala ntala. Balobi votre émission swanga bien. Masola kati to apena na kati ya katimina ba mikili ya Paris na bien. Bon à part marambo bana balala ntala. Na ogo soutenir sur le moko za na port moko oyinango. Na saple pas la délinquance au comme de maman dans le au sala album de commission sérieux quoi comme mandoliste. Vraiment merci pas parole ça c'est pas une question na yo. Question na très na kitoko mingi parce que pour na nini na sens nini on a na équipe na sur la solo album na ngai parce que na ba ki sa père faut ya na moi apport il dit au tiki la batunini et puis les so de beta masola nyarkos parce que tika ba est vrai ce pas tika na est vrai tenez le to so bosana e parce que nyaka tika ba est vrai ba modogo ba na ba est vrai ya moni parti Mbengani banka bilamba na album titre ngo ya la sap n'est pas la délinquance et puis na oyimba na zana jeune frère na yo petit na ngai Jagger, les boss, Bongo. Vraiment, on a salpé Bambote, Namboka Chambéry, na pesi mbote na 6-1, Saint Petit Kaluji, Petit Nangaï, Fabrice Disquared, Nazaraki na Petit Nanga Falcao, Chico Alingi Falcao, Namonaï Petit Nanga Joël Mouya, Dior, vraiment, Arne Salapoto na poto, au Monina continue vraiment, Olim Sangaï Paparols, Pati Mbengani na osa disque Nangaï, ils ont 6 titres. Yango na yaki na Paris justement. Pour signer contrat dans studio à mon nene à Paris studio ya papa na biso ya ve na biso Adio Salemba studio Gillette d'or donc yango eza studio à mon nene o eza na Paris lelo yo pour signer contrat on a signé contrat ba ressentir bientôt ke ba sankara lobai mère moi tumba ba dendo ko tabandala na signé saki muto atumbela ke ba dendo contrat komika Pati Mbengani mbamona ko yana ko signer ba contrat na comprendre non moni pas paroles bateau ba soutenir nga bazebele vraiment misus na otanga ba kombote pour ba ba bango na tanga ba kombote vraiment mais ndé za boy Pati Mbengani na signé ba contrat déjà à minene à Paris ya mwenga na été vite fait na signé ba contrat et puis toujours travailler justement venangai modogo Jean-Franco Ferré a pessinga accord naé pour yemba na album nangai la sap n'est pas la délinquance
na pe na artiste belé au baroyemba musu na otanga na ba commoté parce que na to signer ba contraté na FC ba petit boliaki mwamba bokaitsa na boliaki mwamba bokaitsa za fromage cette fois-ci vous allez parler à langue bana lanzala pati mengani bana balanzala obi na monika tongo zotanga ba modogo ba nyarka lino zolanda donc tolo baka olandi no pe po kubuyu pe elwana côté wana obino boyoka na kate kubuyu pa côté studio de yosko landino kubuyu botana de album na yo tolo ba obunda na ya ba kubuyu pona ya modogo bo obunda te po viena mais kubuyu bo obunda na ye. Ah, Papa Ross. Il y a bien quand même Kubuyu. Ah, bon Papa Ross, mon ingane na la banque à Bilamba. Muto aso imba trésor ngando. Na la banque ya Bilamba. Donc na sa père motine ya bisa kwa ko tsanga chuma. Muto anzo ba so kubu kuku so kubu nani. Kubuyu. Na ibisi yo disque na ngai. Eko. Yoga mutu komo Kubuyu. Chacho people de madi tinto de verano na peso bambote, alemwe na peso bambote, babi olandi Kubuyu. Donc yé mutu komo laksamino nzela. Non, pas parole, c'est même Massoula Bilamba, non Massoula Banzembo. Babanda on a âge à 60 ans. Tu pas bêta. Babanda on a âge à 60 ans. Vidéo comme dernier 52, 58 ans, auto banda Banzembo na mama formé. On est bébé. Mama Bilamba banda on tango na muké. Donc il y a bandi Bilamba na 60 ans. Donc on a fois qu'il est en retraite, devi na modoga lobaka. Mais na bien, siko yo osa muta formé. Oyemba, au album na yo, il y a la SAP n'est pas la délinquance. Hein, au ba chinois de Kin Balobara. Na pesi mbote chinois de kin na pesi mbote ye ba bunda mikolo na Léopard John ba bunda mabe mais to landela makambo na pesi quand même mbote na pesi pe John mbote tous les Léopards na Congo mais ce que yo album nous aux na guerre na tous les sapeurs Patrick Meka bata blouson na tangolo bata blouson à Kim Prince de Lausanne on dit mete Patrick Meka olobio abeti blouson ba momi oboyi kondimae sona chesu neti nani Kubuyu yekuta hani mutabayoji yekutu yeba sandal bombo ana guerre album oboyi bato ya ba Bilamba mususu bakangama na griffe moko mais ko okoyemba ba saper ni yo koyemba makamne album neza mambo ya mvwata ya mambo ya délire oyemba nani po pesa goût. Au mon album na ngani abaki na 6 titres pas paroles zonga bien na moni Ranger Smith album église album Nzambe non et album mon oyemba na 6 titres alboso zanini titre na alboso ezali comme on a les cicatrices mes cicatrices parce que mes cicatrices sont zanini na relater vie na ngani na uta loin pas paroles ngana uta loin na mamba Bilamba na uta loin nga mo ngiri yo pe Bilamba zokisa na uta loin na côté mon solo le babio ba griffe zokisa yo pe ozoki Trésor ngando papa yoji abundaka te cicatrice na nzoto na ye kombo ya yoji cicatrice na nzoto na ye kombo ya yoji te wana masolo ya banda es uyo pa yembi ba cicatrice te wana masolo ba masolo ba o movina na modoka lo ba bledar Kubuyu babio za bledar yo kande babi pati mbengania ici c'est Lyon donc mukonja yoji ba kombo na ezaka belé expliquer na ba bledar. Non, omoni kutu ngako na za wana te pona pesa bat mobu bana mama gaz te na pesa bango gaz te pesa album no gaz ngana lobi disque na titre album so mes cicatrices titre ami balé confession d'intime on a embeli petit na Patricia Maïda et dis moi ça kilo na Paris titre ami ça tout interdiction bancaire. Donc carte ne sera soutée pour les Cambabana balanzala expliquez je pas parole titre interdiction bancaire point bien interdiction bancaire parce que moi Bilamba na sali na réfléchi le mot na senti ba congolais plupart en France au moins 60% ba congolais ba na interdiction bancaire parce que au moins eza yote au moins a fond aussi compte na banque à totalité que pour la quoi qu'on a pati mbengani aso mara blouser aso mara matoi na visio ya on a sali conception wana na vu ah mais pourquoi pas na yemba blo wana interdiction bancaire okutana nango non omoni ngam da masolo belé donc ndeza wana pati menga li banki ya Bilamba tala banzeye belé so pe na yemba ngo vedi na ko avouer ki na kutana ngo pe pour ngam da Bilamba au moins di blouson bo tali 17 tonnes o 17 tonnes na toto la rateke o 17 tonnes era ngo yo ko ba beti na internet ba vérifier boye o papa obi kutu boro wana eza mo 80% o 17 tonnes. Non, moi pas parole ngalo ba après mama Bilamba te. Au moins na sens nini? Ngal emsu na robeta na pese exemple hein. Emsu buzonga 17 tonnes. Au moins emsu jomo boye ala lara danser a sombia 100 tonnes. Sigo au moins yum daliki mutayate. Donc je veux dire mama Bilamba ya grade. Pour eux ezam na bana bala la mia.
grade nango yango bana balala nzala donc dimino pena non bana Minerval to foot après bon ce qu'on dit c'est ba titre mususu ba titre c'est quoi titre mususu titre mo so ezana eza garde-robe titre mo ya pour moni garde-robe na zonga na kotika na fongoli garde-robe na zui na tia na tête chapeau comme des garçons oui na sombango déjà na décembre otoleka donc garde-robe ya déjà garde-robe etonda na fongoli gara ponga na banka bilamba na ke ateka na lata lamba moko ponga ba sola ta lamba moko veut dire oza na bilamba te donc ba kangana na griffe moko donc batika donc sola ta no lamba moko tika parce que on a bilamba te oza na lamba moko veut dire ba moi te ba le ba moninga e pati minga na iso na bilamba ni ba mushkino veut dire ora mushkino Prince Monzale babi na Suède yom to olobaki yono pati mbengani azara impoli yeyo aza impoli pena na mambo bilamba yokuna na Suède est-ce que zondima mambo azoloba 17 tonnes bana balala nzala Rigo Mambasa omoni pati mbengani Jean ou l'enfant mystère nakati ya Stockholm El Mundo tela ba fero ba kilo eleki kilo oh nani petina ngai berse ayemba eleki kilo bon na sekuna nani omoni Papa Rolls tout le belati tout ça sekuna merci beaucoup vraiment la question là yo omoni ce comme koto nazole la road azero omoni eko oza ba church anglaise church anglaise dans la côté dans magasin bana bala nzala vous comprenez na bana bala nzala parce que na tuni bango ponga avant sombela ma tunaka ke botongi na tisi nini botongi na cuir nini yo baba ki ko agneau plongé na bisio pela OK na bien Papa Rolls perfecto biso fenta te yana longo yango pomona baki non apena ba breté na ka ya to to la ici sima comment l'école ah mais comment l'école là comment l'école comment l'école oh moi était donc blouson était ba blouson était yango yo to so lembi so moto leki ote na mukongo enta Coca-Cola monani Coca-Cola au moins des t-shirt à mushino na pantalon kangami au moins nambati na ye mobimba mushino Coca-Cola mobimba Coca-Cola au moins ce que moi ni Ranger Smith veut dire na pesi Prince Monzale na Suède bambote belé ya ngala Argentina ma blamba mais so yumda ina vitesse na yunguli Prince Monzale na pesi mbote Leombo mamo konza Autriche grave ngwidi ronsar ngwidi bambote belé BBC kiasi suka na mwana Saint Petit Kaluji petit na Fabrice Disquared arme ça la poto na poto Salamanda les Bogards Fayu Waterloo Mukonza Italie na fesi héritier Scramawel place Azali on est ensemble frérot babi li bandi ezali bandité ezampi kate veli et puis tozana biso pekaka vraiment na biki nzambe o to sambelaka aza na yo héritier Scramawel bambote belé na petit na ngai Yves Congolo na Basel bambo théâtre na ke na Bruxelles j'en cité là anti-gigolo bana Bruxelles na zoya kuna bientôt car na zoya na blouson ya 17 tonnes pour la moni Papa Rolls pour bana Bruxelles moni oui Bruxelles on a iba ya kala wana papa tout dans le solomo moi tout ça moi le solomo mke na iba Bruxelles kala oya batigana zureta la japonais na kata Bruxelles oya mishoko tofion na biso ramna ba japonais na kata Bruxelles mozo lengisa yo mais lelo ba saper mo bimana zo Papa Rolls ba koma bato baswaye nga sko banka bilamba e pesa nga kanda mo na biso Papa Rolls mais na bien yope to lo bato kende to songa eloko tio ye nango boye koma l'école siriki na sakana ye nango maba na Paris on dirait epe moi retard trajet Lyon Paris mte bomi ou bien non Cyril la sakana ye nango wa te na bifo otala ngo so ya ki 2 semaines avant ndoka mbiki mais na minute oyo ya tambusi comme à l'école Papa Rolls na bien vraiment parole na yo nazo sepela nango yo na sepela no mi Papa Rolls c'est pas pour te cajoler ne de le en français parce que nga za pédagogue na diplômé na pédagogie oui à part mama bilamba ya on na ba la sap n'est pas la délinquance ya on a tinda ba petit na ba o interdit au moins de 16 ans de moins de 16 ans bouke banchiki Cyril les gars 16 ans mokolo ba na sens nini Simo Kimbangu au moins nga za banka bilamba yes ko na nyo za Simo Kimbangu te au moins o na mona jango te mona jango te na ebite Cyril ba mona jango te
Yosko Freddy Patim Bengani. Il faut tala so eza ndeni beza boy. Comment l'école ko yeye na mona ki. Faut tala ngo bena bien. Ah bon na kozongela kina na tala mais ala take on peut ka comment l'école. Faut tala na faut tala ngo bien parce que moi lo nga mona yité na go tsa ba commentaire te. Faut tala ngo bien. Po oh bana bala la nzala. O mo so na beta masala mushino. Pon na la tie saison o. Ponga banka bilamba na so ba deke batutu ba komola tango yo pokedo yo olandaka na yo pas paroles na banka bilamba na saison tout avant la talaka comme de garçons tongini Natalia non akati nzadi ya saison Natalia yo jambo da tongini donc comme akati nzadi ndinga za Natalia yo jambo da tongini tongini na maele ya sapato tete ko kembangu te do sapato comme fataka la teke etala likolo na pied de Jésus. De yo punyango te ou bien kokaki no kozwango te pour yo soka kuna non kokaki te au pied de Jésus talaka omoni biso doit père des enfants na biso na pédagogue donc na koya na vitesse na bilamba te tola tanana des ordres rien wana grand parti oui ba grand pas au petit poussin la taka soko boaki lokolo bo mo maman komi Belgique deuxième pas comme na Hollande pied de Jésus na banka bilamba aya rosa ba polémique na batute fata kimbala na pc ba mbote bangi pied de Jésus au pied mbote non wana pangi na ngiri koto boela ngiri ngoto non tozo wela ngote ezaki mundamda wasala nzela na ye ngana za banka bilamba ya za ba idéologie na ye oh ba pena ba opinion na ye mamna bilamba au moi mais pied de Jésus on a pied de Jésus on a chiché na boro no mona gonde non papa Ross moi ma idéologie na vi ema ma bilamba mundamda idéologie na ye. Bon, tolongoli fataki mbala yo ja tongi bien te. Ko ba chat perdu yakia. Te saison atongi na maele ya Paul Smith. Atongi na maele na été. Ah ba chat perdu na yo. Te na saison oyo na oyo biso papa Ross tangi banka bilamba. Mais chat perdu on dit miango. atongi na maele nete maele à Paul Smith. Mais maele on a soit ibi on a triché on a quand même chat perdu. Te saison a convaincu ngate. Saison yo jama moto na lingaki to marque on a prinde les makasi. To lo barape clair te. Na blouson o pas paroles. Blouson yo. Da au moins blouson. Ouais blouson yo moto ngo simba déjà. Yo moto ngo memango. Hakim Prince de Lausanne 17 tonnes 17 tonnes et un peu tonnes quoi ba tonnes kilo te na oki ngwa oza ba pierre précieuse en or vous comprenez oza ba au moins ba combien ate zwana on ba komi pena ko mushkino ba bien mushkino biso ba mushkino non ya italien. Non, Mushino, ala italien. Sikoyo, po tema ya koli. Moi ba couturier, temps ya koli. Parce que pour na dans la banque bilamba, tant na bilamba faut na expliquer bien. Tant usko amuga koli, abino faut na luka moi jeune moboye, arota pinch na marque na ye. Jeune usko komoni Jeremy Scott, c'est un américain. Voilà, Jeremy Scott, alors ba John Galano, un designer. Le yimta sai a commis ba sai ba lino. Ya moi ayana maele non ayana touche ne personnel américain ba Coca-Cola. Ouais. Oh maela Jeremy Scott wana banka bilamba mtazo fungula biso ba maelo yo. Non omoni papa Rose biso ne to aboye na mtu to ba leader d'opinion. Ya mo biso ba saper to l'équipe ba mise belé pe na succès. On a ninga polémique té. Veut dire toi ya tana biso to na opportunité na kuta na papa Rose lelo. Et c'est pas donné à tout le monde, on a une opportunité. Au plus le monde entier est là. On comprend pas parole. Disque pesoya, mais côté maman disque que c'est sérieux parce que quand ça la disque, quand ça la ba chant au bateau baroyo quand n'engue nya ko ça sala, n'engue ba modoko ba sala, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que yo vous na ba texte mo ne vanda, ce que moi texte mo ça, oye mbanga ta n'engue mabe na yo peut te yo chanter te, au zombi ça bateau mais ba doit comprendre de quoi tu parles dans tes chansons. Et ça vraiment ça totalement extrêmement ta limite pour yo mon to ko ba chant. J'espère que vous avez un non, pas parole. Ce moni, on a un épisode d'album Nangaï. Na na Bokassi, Léon Kibouissa, ingénieur de son,
mais pour l'instant on a boulot yemba te na yemba ba grand artiste au ba professionnel on a lingi disque na ngai o sango ta ndenga toasting to katake maloba nini ngala bakaka parce que non to comme na niveau studio te ngala bakaka ke de quoi tu parles là dedans naoki créer comment interdiction bancaire, mes cicatrices, makambo belo lobby wana. Maintenant kata moi bord mon kata ya muke. Parce que on a un titre moko wana ngambo ke nzembo la mo na fanatique nzembo la daze. Ndeka ba misemba lo. Nzembo ngo titre yango ya Fonzu Cool. Fonzu Cool yo finga. Non, Fonzu yaka na hotel ya banzele. Et alors moi titre ya Fonzu Cool. Misa nga mongo boye na otanga komoni na antena sisi masolo na onte. Yim tapesi nga na sije na ye. Je dis azo momi na kini akino bala momi na kini ayena ya mikili okompa histoire nze mwana ayena momi mikili momi soto akomi na mikili ayo kaka pati mbengani ayo changer ne boule ayo kaka Ranger Smith ayo kaka ba Saint Petit Kaluji parce que akomo lokane bato ayo kaka Richard na Colimar parce que nzazi akomo lokaka akomo landaka bato ayo kaka o ayo kaka ba son ayo muto abengisi ya boxi akomo monesko ke akomo benga yo ndeza yo santinto kana wana poto kana sentinelle nzokande opanza ba secret yango sko nzazi sko tanga moyi ke no accompagne Johnny na poto kana sentinelle akomo sko chanter bato basara ba ta sécurité beaucoup de respect parce que babi y a pas de sous-métier mominda comprendre était pas outil Afrique nzele sko a comprendre c'est babuti bana misa to comprendre gati yango noko abino nzazi opena Fonzu Cool yango Fonzu Cool mama ozalaka na yo Fonzu Cool mama nakosenga na bakimbangiste babondela papa kimbangu a révélé yo ke nabala yo na mbongo nakosenga na bakatolike babondela papa wa Roma a révélé yo ke nabala yo na mbongo. Vous comprenez? Fonzu Cool. Votre émission de Naïf Sarabino, Andungu, Richa, Chucha. Balobi, Pati Mbengani yo Banka Bilamba, Ndenga Naïf Sekibino ke Masolo et Boumama la Kati. Masolo ya Favelas, Masolo ya Muchachalados. Yango ba vérité za ko bima na sentir pena que non matos ezali et studio ko bandakan et c'est bandaki et ko sila kan album ko to ko songo kan poto to ebi ke boya arabe ku buyu pa lo baki album ebi matilelo ve modogo baki ono festival de Cannes tilelo to lembi siko yo po yesu so ko na liste wana yo kan. Non, pas par ce moment, il y a un projet moins lointain parce qu'il y a l'album dans les bossos. Mais pour ça, penage, tant que bima, bah tout bas c'est là, bas se retrouver. Il y a un ce que moni tellement ngamona oyembate. Donc faut que quand ça va chanter, quand ça, même tout au travail déjà, tout ça va proclamation, na petit nom na ba bongo. Il y a un Chambéry, na ba ingénieur de son Léon Kibouissa. Tout au travailler et puis tout ça sous un grand artiste leader, il y a ba Kasavobo. Pepe Serouti, na PC Bambote, toujours travailler na bango. Bon, ma soeur commis, donc tant comme après, album soeur commis prête, na roya, na informé kara, bateau batala rabiso, ba mourir à sap, ba mourir à bonne musique, ba vous a satisfait. Mais pas paroles, cela ça pas tout yo, tout si ça jangote, au moins ça pas tout na côté na boutique na tuni, batonyo na kuir nini, ba ipsinga non, kuir yo batonyo na kuir ya mbambi. Nyama moko ni mbambi ngando me ngando zamba aneti ya zamba te ngando zamba voilà donc ce que atunyo ya kota maite ngando zamba c'est que mbambi parce que nyama na yo kate a rasur okopaye nyado okoganga na onde ni na yo kate donne mokoto zo yo kate sapato onde za boye donc taba mo batekela ngo babi mais sapato au gardant la vie. Donc il go daire dans côté donc yo mo problème bango amso kabiango ye ngabe lo wana banka bilamba na bomba bilamba ponga bilamba nga tuna sombi nga teka bilamba te ke babanda esi musu ba mo asombi lamba poisson ba musu ba gate ngonde akia ba isila rapé musu petit nanga Denis Look na PC Bambote Bonekos Loja na PC Bambote et puis na PC sous Bambote na Yemoko Petersol na Irlande et puis Mitterrand Champagne balobi les champagnards moté ma humanitaire na Pio Bambote Ranger Smith le monde est à toi le monde ezaya yo masolo to ezaya yo a filmer yo mukilemoni yo biso ezateo ba filmer yo ba omono côté moko boye mwindele ka ate courir la tete yeso a filmer yo c'est monde entier ya on sepela
bato na tout ya monde entier opesa pesa bango bambote et ça la plaisir yobika obenga na brusquement oso signer ba contrat fallait ngana ya na kutole oso signer yobimi oyo papa na oto signer ba contrat mais photo solo lango aussi ça na nini olobani vraiment ngai nazo saluer na papa Rolls merci na parole nazo saluer Angèle Alemba mwasi na biso mwasi ya Saint Petit Kaluji na pesimbote na mukubwa veut dire na bibi studio Gillette d'or babi studio ya danser mukubwa Adios Alemba nazo pesa mbote na Munich et par respect ya sœur na ngai la tendresse Lydie la tendresse na pesa mbote na beau frère na ngai Emani Manitou maître Salmo Bateke veut dire le confirmo 18 personnes KO maître Vusso bapekama bende babi to ba betu yungula ba u samu ba u kebana ya fioti veut dire bana balala nzala petit nanga na pesi bana ici c'est Lyon bo défendre bende le koyate pour na poto mouvement kala moko pour bana mai mususu tout la mwisi bana mai mususu bakota mai doki veut dire bakoma olota ba blusa banzukul eza mabete kozanga koyeba eyaliwa ya ndambu nde tolobaka bamasa na senga no boye kola mama bilamba boso mbara na vitesse te po petit moko ya musicien ya o sapo o musicien mo américain star américain attaqué yango ibolandai ba star américain papa Rolls ba saperte bazaka ne ala akoza mbongo na kaso mina ebi ni makambo wana te yo skozo landai mote foza banda es au comprendre ngana lobi ngana eko sa polémique na mutu te tous les sapeurs je vous aime bien mais mama bilamba so yenga ba vitesse na ko yungula opona o vidéo carrière pour nga parti mengani banka bilamba moti na mo sombisa mino ba bluza banzukul boko ngana pesi lokolo bi banzukul na pesi la negrita mondelendele bambote na pesi Calvin Chunza bambote ndeko ya Laura Chunza joyeux anniversaire yo ebikaka masolo kati to rattraper pour babi vaut mieux tard que jamais joyeux anniversaire na Laura Chunza masolo kati puis riche achana kolima check votre émission de Neves Rabino Favelas de Muchachalados Pati Mbengani yeyo disque zoya la sap n'est pas la délinquance ezakoya et puis Banga Bilamba bino Bokeba na ba blouson ba momi ndenga lobi ya na comme à l'école 17 tonnes Coca-Cola Muskino tolobanini tolobati olet no mulunga tobi na Lyon prêtre azamoko 61 prêtre azamoko mais na boki pe Douglas ya appelle Paris Lyon appelle Paris appelle Lyon na bosente Congo France babi Didi Dipumba le PDG à Congo France na visité qui dernièrement bureau na bino ya Congo France vraiment na félicité les boss des boss Didi Dipumba vraiment merci beaucoup de votre soutien na yo pour pesenga d'accord na yo to moni TV Kamite do Salama vraiment beaucoup de félicitations merci na yo papa Rolls merci na Ranger Smith babi le monde est à nous moto a filma bakanza vraiment Ranger Smith vraiment soutenir ngai merci beaucoup Pati Mengani bon Pati banque ya bilamba to ko no baby ça peut to après week-end na que Paris le beba ici c'est Lyon banque ya bilamba sakana nango votre émission allez check ciao.